Tikaete kinena nzambe ebila mabotela bino partout bazali kolanda filme oyo oza mosala pai grande Dadi Arafat koloba titre bafilme ya sika bafilme ya elengi nzambe apambola bino nzambe apambola yo fotokopi ya papa mbei ya papa mot de passe ya papa les œuvres de beauté Ben Arafat nzambe apambola yo bientôt tokomona titre filme na biso boni mafisa kitoko na bombeli bino te filme oyo eza elengi bafan partout bozali na kosenga na bino bosabone na site na biso nalobi bie bosabone na site na biso kaza video Dadi Arafat kuna nde okokuta banouvelle nyonso na YouTube okomi kaka kaza video Dadi Arafat vraiment bosabone e kosala biso bien makasi mwana ya piton kebako titre filme ezali bongo mwana ya piton bafan de kabinda okunene suite fezobima bolingo na hotel merci na bapel merci na bamessage merci na baencouragement na bibien bientôt ezobima kala te bolingo na hotel filme na biso ya Fally Ipupa bientôt sur les marchés aux apôtres de banga aux apôtres publicité benga salama solo pour ça la cité Nolanda film oyo aux apôtres reportage ya mariage anniversaire et ben topé continuer pour tenter sa vidéo aux aba cassette on va faire ba CD benga biso okoza la cité mosala kitoko titre film ezali bongo mwana ya piton bondi melanga film oyo eza matata Si les bandits m'ont écartation. Ezemo naba ezemo. Moka fukami moka zobele la. Incartation. Reçois Shiva. Invocation zo côté bandiko ba kake zobeta ba orage. Est-ce que vous avez besoin salama? Moi, si moi, peut pas ezawani ya moi, ça zomona orage peut makamezo salama chamboka. Nakacha village. Amitu na signe yango za nini? Côté incartation zo salama. Orage zo salama. Reçois Shiva. Bazo tondi sa mwana mobali na ba makubungu bandeko ya likolo ya bapata. Il y a 7e ciel, 8e ciel, 15e ciel, il y a 20 malins, 12 malins, Shiva. Incartation de Salama Bandeko. Ezomo, azotoli sa muninga na ena ba makubungu bandeko. Eko suka negeni. Koto pela mupanza village, mamelo, soki mamelo na obenge soki mbikudi, to eza wani nganga ya mwasi ne babenga bango moko. A remarqué banguya ba puissance ezo éclaté na atmosphère likambaro nini bandeko mamelo azolinga to ezawani azolinga découvrir likamni ezo salama nini ezo leka na village po bakake na ba orage to changement ya fréquence esalama boye na katikati ya journée to na tongo tozo découvrir na kati ya filme eza wani azokende wapi kuna pe namoni ba ezemo moko afukami bazo wendre ye nde ezaka paster na mwana molimo azo wendre to azopambola bampate azobelela bademo besprit ya mapata besprit ya l'air esprit ya mopepe esprit ya orage esprit ya mbula ekota mwana mobali ati rouge koto ezawan na couleur alati loto libaya ya vert na couleur ya nature asanti eloko ya molimo bandeko abi non na précipité est-ce que précipité nga zazonga ndako to aza koka yeba nini ezosalama eza wani
mbote ndeko asani ake wapi na tongo bwa mona na katena ba hero c'est que problème ozo salama ka banzambe bana réponse ba villageois ba yebi ke mamo soka bimi na kati village na ba hero c'est que quelque chose ça ne va pas na kati village et inda kamabe na bitumba ba bulldozer to ya banzoko ezakaka matiti mutu esufraka kebako likambango nini bandeko oyo sengi babelela banzombe ya likolo besprit ya babapata ya 12e ciel ba 12 malin ba 24 malin ozosangaki babenga besprit ya basandoka eza wana sentir quelque chose ça ne va pas hinga odumodu eza wani yeyo su papango bandeko odumodu azaki olokota mwa bitidi timba ponyo poni obenga banguya oza odele ya banzambe yo ozaka mwasi ozaka bodo olingi nini yo nani yo nanaka tunaka question ya lolengo ngai naza odumudu deux fois te nasalaka nyonso nini kosala non orépondre nga question te naotuna yo mpona nini oyebi nga nazali princesse ya 7 rivières ozobangisanga te est-ce que talinga osania odumodu ozaka mwana ozaka mutu oza mobali banguyo ke luka eza na bénéfice te mpona peuple kebako asi longo asikoyo odumodu nazopekisa pour la dernière fois tika kobela banguya bongo parce que ekomomona liwa asi soko longo ate sikoyo nakofrape mpo koma mwasi na ngai odumodu na ye awa te mpo tobunda mpe to esala échange ya banguya banguya ozoluka eza lokola poussière oyo mopepe ezobengana yo ozodefie ngai asi yo olingo defie nga kebako eza wani na ezomo ozodefie ngai asi oluki kanda na ngai oluki kanda na ngai komona elongi na ngai kanda na ngai no mbano nakotolere yango te mbano jamais ozaka mwana mwasi oza bodo nga na mobali mbano deme nganga mwasi na nganga mobali bandeko babetani gazon asi otumboli tigre asi otumboli tigre heyi mbano nakotolera soki balobi mbano engola asala koki kotolere likambo boye te mbano odumodu na kati ya shrine na ye hey invocation ezosalama mbano mwasi oye aya amilingisa pa na ngai nga na maître koleka ye ye kodefie nga na kobuka nzete ya palmier na likofi jamais kosalama mwana mwasi abangisa ngai incartation koto mpe ezosalama la jeune fille na kati ya shrine incartation ezosalama
Asin na jeune fille bandeko incartation zo salama. Asin incartation zo salama bandeko. Koto Odumudu azo tumbuka. Non, jamais. Jamais na rolakisa yo lelo. Na rolakisa yo. Do Odumudu abima keko zo makubungu. Apa zongi na village ke dosaba ba bitilichi mbaba mukoko na ena ya kibonganga na e. Asini akekuta na bina mona ki bazo peso banguya. Ngana zali grand, naza monene puisa koleka yo. Shuba. Mambu makatikili. Asini na yeba. Oye ko derazinga pa naza obuka bitidi timbala ngaba matiti na ngaya bukoko. Po sali olubi insulte. Na yo peso message kutoka baba Nzambe. Na mono za teti. And you want to end up like your late father. Okufa na ula papa na yo nenga kufa. Ha? Onyati mukila tigre. Osali erreur ya vina yo. Odumodu. I want you to get out of my shrine. Talongwa na shrine nanga. Before you end up. Avant suka ndenge papa na yo sukaka. Incartation zo salama. Andamento da cobra. Andamento da tigre. Shuba barboto. Be bandiko meka na bandiko wana jeune fille azo assister guerre ba bulldozer. Bazo meka na Odumudu na Asin. Abeti fort. Deuxième ba. Eloko ite. Odumudu a senti que non, nganga mwasi aza makasi. Na yemsa kiyo, oza teti. Nongwana shura nanga. Silo toko kufa nongwana nenge papa na kufa miserablement. Odumudu azo kende kaka te. Shuba. Na lakisi yo kaka. Shuba. Odumudu eloko ite na meliango kwa kutuna. Shuba na meliango kwa kutuna. Kebako Odumudu a frappé maman. Odumudu a frappé nganga ya mwasi. Uma Zwanzete mama Kima 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 na mokili koya soya kikombo ya Odumudu okobanda ko trembler deux fois te. Odumudu a frappé nganga mwasi. Odumudu a bomi nganga mwasi. Est-ce que vous m'avez dit salamia nganga mwasi na kina mwana mwasi azopesa mwa kila apesi nzeta pouvoir. Okoma serpent na kombo ya piton. Okoma nyoka kota na zamba pelia ba poussière. Mrita nzamba loba. Zonga nyoka poza nyoka. Odumudu akomisi mutu nyoka bandeko na kati ya village. Komona ka Odumudu amolengi. Kebako Odumudu na kati ya trône nae. Deux fois te. Jeune fille a récupéré nzete ya maman kufi. Jeune fille a récupéré makubungu ya maman pe akimi. Deux fois te. Afandaki na ye. Aketele mla Odumudu. Chika. Bazo umela bopona ni. Chinelo wapi bino wapi bi. Est-ce que la base ndako? Wapi bino? Chinelo. Chika.
Yaka, bofukama. Bofukama. Taba bilong na bao. Bwana mao. Bole bambona ngayo fela. Bozana suna kanda yo. Maybe I have to perform some ritual or sacrifice. So c'est na go sacrifier biloko suwana pour se faire. C'est na servir biloko na weza na mesa. Akende yaka nango. Ayi bale bobunga. Moi ba azokota na lisasi na mpanzi bandeko. Na menga na mpanzi eske ba chembeli tondengeni. Mwana mbali mwa koti bandeko be lisasi boya na. Yaka mon fils. Botala ningo. Bolongo. Odumuda zana mwana moko ya mobali bandeko azana makila nini yango. Qu'est-ce qui se passe? Nini yango. Tukendaki mission. Babeti nga basasi. Pa nani mission wapi? Nana komeka mwana nga. Boza en garde nazoya. Boza en garde nazoya, OK? Mwana odomuda zwi lisasi bandeko akendaki mission, mais zwi lisasi. Amen akendaki mission na zwi lisasi. Deux fois te. Oh, calme, zala calme. Hey yo! Odumuda zo traiter mwana na bandeko. Nana toucher mwana ya odumudu. Zala calme. Ozo bonga na yo déjà. Hey. Eza somo pe mawa. Papa tali likolo, atali mwana. Omele kaya. Na ebisa ki oyaka to travailler na ensemble awa moboya, Papa mabuni ozoloba. Ko travailler pembeni na nina ko protéger yo bien. Pe village et tout eza bien pour na yo. Village bana besoin na yo. Na village. What are those girls doing around me? Who are they? Ei basona ba uti wa po bazana katikona. Nangana tuna yo. Basa bana. I even noticed that. Namoni moko. Jeune fille wana. Akob. Nini yango? Yes. Bazalaka. Bazalaka ba misat. Baza basi na ngai. Kokamwa. Papa yo rechange te. Basi no. You can get all the concubines, whatever you like. Benga baba concubine ba compine me baba basi na ngai. Mena ndenge nini obala ki muko nini? Oyebisa ingati obali na bali bango te na zwi bango kozwa. Na reconnaître oyo mususu encore azalaki mwasa jeune mobo wana eba na sepele kozolo bango azalaka asiko komi mwasi nanga mon fils naza lokola nzambe na village oyo deux fois te na village oyo babangaka ngai naza lokola nzambe nyonso eloko nyonso nalobaka nazwaka yango o mpe naza ko besoin nazwaka yango zela papa zela. Ongo bakozwi basi wana nyonso epa ba mibali na bango avec puissance. Nazwi bango avec puissance makasi. Bato nyonso babangaka ngai na puissance. Nyonso nga nango besoin na village nazwaka yango. Oyoki? Ok. Nana problème te eza décision nyonso ozwa basi ebele. Mais ngai faut na bonga nazonga na ville. Ba master. Baza kuna kozelanga village na eloko te eza na eloko te fona bima village oyinga nazana nayebi kozali moyibi voleur ya haut niveau za dangereux violeur oyo enlevaka bato mais naza surpris ozomona miliki na miel te ezaka naka village oyo tika na biso na village oyo bacommissionnaire bazawa na village oyo
tozali na ba ex-commissionnaire baza na bandako ba bien a ba compagnie pétrole ya diamant eza ba riche baza na katia ba riche millionnaire ba trillionnaire na village But there are houses soko talila ndako nanga bandako eleki ya ndako nanga eza in the city. et puis ba patron nyonso baka na ville bagarda bambongo na bango awa na ba ndako na bango bandako nango nze tonda bambongo soko yeba kengo te Jean apesa yango yo apesa ngai apesa yango biso mosala ozosala na village na oyo ozosala na oyo ngai nazosala tokosala yango awa na village eza ya biso yango na fo zonga to bapartage yango My son, video ozolobana na mon fils hey. Kisa village ya mundele eza dangereux ekoboma yo surtout ya bakongo to ya baluba ya uruba you may go back again. okokende kuna mpo kutana na oyo ya bakongo to ya baluba okei bana nguya makasi pardon zala pembeni na ngai na village yango na koprotege yo makasi ozali mboka tondi miel na miliki obini wana raison fona meka fona ya omeka mais bamasa na est-ce que se retrouver na village tika yango ngai mo na préparer nyonso okopande zonga la village ngamo la bine na osala bino sona zona village on se retrouver na bi ko se retrouver mbongo ezawa zonga koto to moni mwana mbali mwazo tracer na katikati ya village ke bako amoni jeune fille oyo atelemi oyo bapesaki nzeta makubungu afanda na ta pembe na libanga oza mystère to ndenge nini to ezolakisa rompiao ke bako oza ni batalali na jeune garçon pour la pembe pour amona na film aza nani bandeko ye mpe lisumu to bakisi nzokande ezalaki se ndoto nzokande ezalaki ndoto mwana mobali aloti ndoto akutana na jeune puis bapesaki nzete ya pouvoir epa mama na yo aza nganga nzokande azalaka neve frère en Christ a récupéré chapelet mwa bibilia au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit tika na chapelet po ba ndoto na loti na lota yango te seke eza na signification mwana mobali na butu nayebi te estce ezemo bavisite ye nzambe moto avisite ye to nene un mois après bandeko hey ike incartation incantation oduma nazobenga azo baorage bapese baorage ye mo mpo azobenga nguya balikolo ke bako azobenga baesprit ndeko azoparlamente na baesprit bandeko de fois te mokili nyonso ebeba nango deja azobenga bademo géant bakita shuba na kati ya kalo magique est-ce que bozomona mozosalama azosala incartation azobenga azokotisa azobenga azokotisa likambo ngo nini na kati ya village nzeta asili komo nango effort omeka you will be the greatest criminal ever omeka mwana komba mwana abi okokoma criminel ya danger koleka omeka naya okoma criminel ya danger koleka soki azosala incantation na konti ya mwana na ye okozala motu oyo akozala na baenlèvement akosala baenlèvement ya ndenge na ndenge moto ya baenlèvement oyo nanu mboka oyoka te azosala bikilakila to incartation na konti ya mwana na ye azobakisa mwana ye bamakubungu to ndenge nini shuba omekania effort omeka paraître
apparaître in glory na gloire na yo. Ke bango omeka zongi na monde bolo yonge le plus dangereux ba criminel pe brutal grand voleur okoyeba na mokili mobimba bakokili momeko bete na yo maboko okoyiba partout mission nyonso okokende okosala succès oyende ko répondre appel ya bakoko na yo to ya destiné na yo oye ko répondre volonté ya banzambe to ya bakoko yo na ngai tozo répondre volonté ya bakoko boye imana mon fils omekanya oza intouchable pe instoppable bolo yonge boye imalamu mon fils naningi ozala nguya parce que hey naosanti nguya na loboko na ngai oyo nalingi apesa yo ezali puissant koleka napesaki yo mutu moko takozala nango nazolibera mpa na yo nalingi ozala otelema makasi okoya te nakokoya te papa nalingi otelema orecevoir nguya ya invisibilité okoma mopepe bato bakomona mpe bakogumama liboso na okoma lokola nzambe oza su mortel te oza su mutu te okomi esprit nazopesa yango sikoyo fuzala makasi po kweya te hey kozoka te hey reçois papa bazokotsa mwana makubu reçois ay odumodu na remplir la koba odumodu hey odumodu defate odumodu azomikumbisa odumodu kamulengi odumodu bambolani defate ozala bopotinite bele ozinguya ya oza moyibi ya munene na mboko oyo enlever violeur bomber moyibi meurtrier à danger telema naokoka te papa naokoka te telema naokoka te telema tout droit nazo remplir banguya na famille tobenga bato batoza bamiyibi baenlever bato kosala bacrime aba ndenge na ndenge famille ebengama famille bato bamiyibi ezali destiné na biso ezali nzela ya bakoko na biso odogu maître bolo yonga yeba kokomi au-delà ya être humain oza sous être humain oza invisible instoppable oza grand bato bakomona mpe bakogumama liboso na yo bato bakotremble kende mpe détruire mokili kende et dominer mokili mpe na enfer dominer moto nyonso akoya liboso na yo ndeko ayaki akonda azongi na systeme ya bololonge tuna baopération minene na Lagos mpo ani na village tala nana nouvelle mo mpo na bino nyonso nini yango tika na bana kolobaka bolimbisa ngai mpo nalimwaki na scène ntango tension ezalaki makasi natika bino nyonso nayaki na village mpo papa na nga traite nga na lisasi nazwaki bolimbisa nga mpo natika bino na katikati ya tension osalaki mabe maître osalaki mabe oui mpo nani otiki biso na moment biso kina besoin soki yaki nani te betoza sorti ndeni baya ya limbisa bolimbisa oza passé oyo esalamisi esalamaki meto na fitiri mo eza kitoko ana village oza kopanda nazo asile bino nyonso
Ah, na village awa. Makambo kitoko eza koleka village. Koleka ville. Elo ya kitoko eza na village mutuka kitoko eza te nini? Te obosani otambuli village mumba te. Yanga na zaoka nsaliboso. Na mona oneso na misu na ngai. Nde ba obo wambongo aba diama ezo ba or ezo bima ba compagnie danser ba comptoir ba nini eza awa la village. Tena iso la vibino. Boza la calme, bola na ngai directive na nga. Na ola sabino mo sala nini? Ok, ça va, yo za leader. Tout ça n'est Michel Bosso Tokende, tout à l'année Michel Bosso Bimisa, récite à Malabo, bon, tout à l'année Bimara. Ok, tu as besoin d'armes Mexico pour faire ça l'opération. Faut te faire un village. Base, maître. Oui, il faut que la base m'aura bien un village. Dondako. Omekania. Naïba jeune nyos baba na village mama sanayo bokola na bango sa mais oh nani naïbi été papa comment les a obiajugu azam ta village ka yem na village alinganga na village na mutu musuti na chai confiance alinga koma na langa soka koli na lingo fortifier papa azana plus rôle moins important que jouer na mama sananga ya solo oui papa. Ok. Asebla la musala yo salaka? Oui, papa. Ok, j'espère qu'à Rokoka, Bamakubungu na kopesa oui, à Rokoka. Bana nangai, peuple nanga, toi na kati ya guerre, na kati ya mukilio. Alors, likamba kosa les alliés ya malamu, et kozala na koza rempli na makubungu. Yango boye awa yango tozawa koyiba pe ba crime nyonso sorte nyonso yango zali appel na biso ezali koyiba eza malamu eza spécial alors nazali ko fortifier bino libanda kuna bozala intouchable et bozala bato baza dangereux ko enlever ko boma ko yiba mutu sortir là. Alors on a appelé ça puissance et qu'on faut ça dire invisible peut immortel nguyango yango ezoya vous après la zone remplie bidon nguyonga na travail nango za immortel za lokola nzambe tika nguyango kitela bino incarnation bandi orage bandi puissance ba 12 ciel, ba 24 ciel, ba 24 malais, ba 33 malais, ba 48 malais. Ba nguya de Illuminati, ba franc-maçonnerie, ba ngangos, occultisme. Bichebe. Oko shumba. Shumba, reçois. Chuba reçois yamba mutema diable mutema ko bomba pe ko détruire ba pa sa mutema diable heyo incarnation sama reçois mutema diable yango bomba pe ko détruire reçois yango kanisa pe agir contre le diable reçois emba di kadi bo. Hey, reçois. Vous allez monter ma à diable. Alors, ce que vous multipliez en haut. Et coquissami. Hey, reçois. Reçois. Yamba monter ma nini, si l'on bat l'autre yoka. Reçois. Yamba nguya musano poni zonga na makola ya destiny na yo yamba nguya poko kisa mission oyo bengama yamba mutema diable ya ko bomba pe ko détruire hey shekeraba
ekokisami. Hey, bokomi immortel. Et pour yo débutant, ozwa quelque chose de spécial. Yambanguya Shuba. Recevoir mon thème à diable. Yakobuma peut détruire. Incartation zo sala manakatia Shurani ya Odomodu. Banganga bazuba kisi, to bami bazuba kisi ya bonganga. Yozali chef na bango. Leader, chef na bango imbattable. Ouais. You are now immortal. Comme immortel, incoufamable, imbomamable. Bogo kufate. Koyibe za malamu. Ko continue ko lever batu. Pe koyiba ba mbo na bango eza malamu. Nyeso ko senga ba ko futa. People answer their call in different ways. There are people that are not. Batu bakota la destinée bakenda ko répondre appel la destinée na bango. Batu so benga ba sa ba pasteur ba sa so ba ingénieur ba apôtre. Bisu to benga to sa ba miyibi. O sa le titre na biso. Igwe. Pe binonos ba chef ya cabinet royal ya royaume na biso. Na eko annonce bino que mon fils est de retour. Mwana na ngai. Pas de mode. Oui, ego. C'est là, ça. Oui. Mwana na omekanaya. Oui, omekanaya. Ye penza. Ye wana pe mwana ngali boso. Azongi. Yes. Na ebike bosepla na mwana ngati mingi bozawa. Bembwana shwate. Talibino. Era problème te. Na ebike bobo ko sepla na ngai. Mena ko sepla bo sepla na ngai. Ora boy fa rejoindre ngai. Na yango. Na ina boye bake omeka kenya azongi. Omeka azonga na ba kamaradi na ye. Tazozonga libela yango nazozonga. Yes. Odumodu. Igwe fomo. Nalinga yebele ko moloba. To sala yo ni na communauté o. To sala ni ba membre la communauté pour ba no matete biso po o mona posa ko boma mutu batu po matete biso yoka yo. So bina kando pesa na mizo na tuda ka question wana me fa ba do lenga. Quelque chose au pesa na saloma bete. Alors Igwe, ezala pour la dernière fois la vidéo tuda ka question buzo babo. Batela couronne na yo. Mais tala ma mnezo sala ma za musala na yo te. Jamais okota sino ma munanga. Pour inviter kozoka. Keba oya kozoka. Ngana zo koksa kaka appel ya destiné na bis ya famille nanga. Alors ndela zakoloba avant nazala déranger na ina isabino ndela isabino ba loi ezawa e ba ndotambusa biso grand communauté tozala ngo nalingi ono atangela ngango pour que comprendre ba loi nini wana na komi ono ebutanga yo kamu no yo telema uzutanga kufanda telema me yaza ono wazamuka onera ko de kamu no yo na peso loba me yaza ono na ko lia bilo mbale Igwe ofoma agosala cérémonie pona kozonga bana na biso
te ekozala toujours bona kosalaka cérémonie ya omeka naya wana loi liboso Wonderful Lord. eza loi kitoko. Before any boy or girl soki eza na jeune fille to jeune garçon alingi abala to mwana mobali to mwana mwasi alingi abala any function or ceremony, akoki kosala cérémonie moto ya libala such a person must first of all obtain jusqu'à ce que mwasi wana faya nano pa na ngai nga moko to mwana na ngai adécouvrir ye nano apende akoki kozwa droit kobala will be organized. po ezala organisé As long as this kingdom osi lota remains, royaume oyo ekoexiste biso ozali bachef suprême to suprême autorité bozala calme ngani nakomi suprême autorité fanda na nalingi makambo esalama na ordre ezala bien esalama na ordre that is why we organize this law. yango wana totie lwa oyo yana moto aboyi ngai nayina bake nyonso ezoleka bien. Ah, merci. Keba na makambo ozoloba mpe bokoloba soki nga nakei ekoki kosala moto azoka to akufa to akatama na machete. Alors est-ce que tout va bien? Tout ça va? Ok. Bondimba loi? Ça va. Nakende nga? Ok, nakei. Odo modo. Ozotla sanga musapano lobaki ola songo lobi tango azalaki awa. Yo bongo yokende olondima ngo mpona nini? Bebe bampaka bavote loi bana kosalaka feti moko mémorial mpona mwana na ye chaque année bakoyambela honneur mpe bango bakomi loko bachef suprême to bakomi ba autorité suprême ya mboka oyo. Bana na ngai bozanga tala tike eloko wana ozosala wana naza na nzala ke otikelanga olamba loso nalia odogo ozosokola tia swe na mapapa na oke wapi eza réunion mama toza na réunion mo na église na prêtre oya te nakoya sala noki oke retard oh nano sili kaka te ata tozoke na réunion libala yango boye te quand même otokotika yo nakomi pembeni deja nangi nasilisa toke na biso ayanda na ye bozela na onatala lipapa bozela asala noki ozokende kobala to ndeni mobali nanga ozongi boyei malamu soyez le bienvenu soyez la bienvenue. Soyez bienvenus. Problème eza, oui, problème eza na mboka. Na prière nanga eko munene te eko kisamate. Nini yango? Mobile nanga. Odumudu abengisi biso. Odumudu, mwana odumudu omekanya azongi. Hey! Misanga vérité ou bien ozobangisa biso? Bango nde bazo causer de ba problème na village awa. I beg all of you here. Pardon, ba jeune. Spécialement yo. Zala musika ya mwana na ye omekanya. You are my only son. Ozala mwana nga moko ya liboso. I expect you to be rubbing shoulders with them. Na boyo kenda koswanisa bango. Mama papa, est-ce que tu banga bango ka? People are not my type. Bango tu niveau na nga te. I cannot go rubbing shoulders with some criminals. Jamais na kozala mi ya criminel quand même. Now, Deacon, that's something you must not Ok. Dikena. Ela mama musi to débattre yango te na za clair to débattre yango te. Rotosa ngai. Azo biso vente zala musika na yo kela papa na yo. To sokoli maboko. Na makambo. Koloba te ke to pekisa ki yo te. Ya. Ya. Piko yo kela papa na mama go. Ngana ko banga odumudu te ko banga mwana pete biso de to tamsa village.
Bozo solo lisusu. Ujumwa, oui yaya. Kene kokotiye kulamba loso na yowana. Inda kama bena kacha village parce une nouvelle que Omekania to Omeka est de retour na kacha village. Ba ebi ke lokozonga ya mwana oyo eza lokola retour à ba démon na nzoto muto basali délivrance. Eko suka ndenge nini? Oyo ezali libota na nyoka to ndenge nini? Kebako o bambila to ndenge nini? Eyinda kamabe. Na ndako olga moko bosongolo pakala. Pwani buza okote. Bokote na nenga brutalité. Mutakufi. That is what calling my visit road. Eza parce que l'obike na yako visiter na brutalité. Yango na bomi. Fiomena. The things are not the sequel, I think. Soko zo kanso nga zo kansa. Authority in this land. Yeba kinga na zan autorité sika. Mamiyo zoloba, Fiomena. The minute in this land is enough for you to know that powers have changed hands. Faut pas que puissance s'est changé côté. C'est que l'on y est bon la minute. Nyon c'est comme yanga, nyon c'est yanga. Mekanaya. Ngai Omekanaya. Ngai na leader. Ngai na za grand. Mekanaya. Na za mokonzi awa. Authority in this land. Na za autorité sika na village. Lokola autorité sika na lobi boy. Going to that house. Na ningo kontra kati ndako. Hand over to me. Zwa clé ya ndako, buku ya lupango, ya mituka ya nyonso za na konti za banki, zonsa pesa na maboko nanga. Na ndenge na na vita ndela pe ko déranger ko babuzoba. Butu zuzu akufi. Deux fois tie. That is for talking trash. Eza parce que ogangeli nga na bomiye. Est-ce que tuzo swana? Tu kumanga ko sote. Pota kata ndako lezo na ba document. Boli bisaka. Nazoya. Bana Salanoki Ozandaku Odumodu Omekanya ana ngo besoin et comme base na et comme ndaku na e mais ils sont par force na kata village police pardon ba criminel mo ba na kata lupango na na zo babo ndena zo bisayo ba bomi 2 personnes sécurité na ngamoko na garde na sentinelle à porte. Oui, na numéro kaka na bolanda kalme pardon. Boya inti interview pardon. Taisa buke. Okay. Ndanga za kitoko, oui za kitoko. That place, you come back and one kind of so strip Bakar fait et tonda le côté wana Bakar ya muke. they do barbecue for you. Yes. Ti côté kuna. Na ozana bezo bo ba mutu ke za mwa liboso kuna côté bo ba regarder entrer. Stop. I hope keys to these cars are there. Je crois ba clé ya mutu ke za na oui eza. Nyoso yango. Please. Don't kill me. Pardon, vous mangate, pardon. Pardon, vous mangate. Zora clé, dans la document, beaucoup le pan que vous mangate. Chief Mena, oui. One more thing. Et tu connais le mot. You know, so I get your phone number. Yes, I know. Oui, parce que na numéro na yo. Ya phone. Nazo tin la yo compte bancaire na kala minte. O transférer ngambongo dans une état. For this mansion, maybe my guys will turn up. Ba so o transférer la hotel dans une baya na ba kuluka yo. Understand? Okay. If you hear me now, sir. Chief Mena, oui. If you go police, I know the second. So que la police ba jeune nga so ba moni yo kaka. If I know say I'm Ozamuta okufa. So la mono de dans une état mbongo na osenga. don't come here again. Biba na village mususu ko ya osute poso sali yango na oboma yo Kill every member of your family. na oboma ba mambe no sa famille loko moto otika na famille na yo 5 million naira to turn up. The things are not the things of na na posa 5 millions de naira
dans inédita oyoki polinga liboma bima yoke yemba na banki ezila mbongo vie eza elengi amen bokota na ndako na bino Prayer, just dash off mansion. nzambe arépondre priere na biso apesi so ndako ya moto oyo wapi clé bayaya No, start. oyo eza trône na biso ebandeli boya kozwa bashambre na bino bandako na bino boya kozwa ndako na bashambre na bino na mituka na bino me awutaki kobenga polise ndeni polise azoyaka te mbu mbila azobeta na ndenge brita ndela kende kobenga yo garde na porte police na porte bopongo la porte autoridade agente da DINIC agente da SIFU agente da SWIC oyo ezali police commandant oyo ezali anti-terror bofongo la porte fongola bango po tuta osoba banaye oyike baobanga na bango mbila te botya minduki na mabele sikoyo na miniti oyo I repeat, drop your weapon. na repete botya maboko likolo bobwaka minduki na mabele But you they repeat. The person will not hear you first time. orepete po ane eske toyoki te pour la première fois okasi uza liboma That for your DPO. tala police bozwa nzela That bowuti for your commissioner of police. tala sinayebi te soki oza nani commissionnaire ya polisi soki nini zonga Why they no come tell us no? ndeni basuperieur na yo bayaka te misio kaka bino bazipwaka bayaya bobeta ba masasi bakoto immortel masasi ezokota te eske ozomona mozosalama badipio bazobeta masasi alinga osakana te département police esisi bachargeur nyonso ya masasi me eloko oyi te nzinzi ya mai Listen well. boyoka ngai In case you forget, you will now get. peut-être bobosani So one of them must remember what I want to talk to. nali koboma te Message for the DPO or commissioner of police or anybody we send in a call. tala yo mutu batindi na message Make anaya na me be the yebisa bango omeka maya aza awa kolomboko they rule my people now. ngai naotambusa pepe na ngai I go give them. Make una no put mouth for waiting no concern una. na miniti likambo ete concerne yo te bima yo zonga na porte wana mzelo okotaki na malembe I know everything about you now. Let me want to climb for police. nayebi te nini yango ozoluka yo omati lokala mingi te nayebi so keba lupango eza bien te It's why they don't say, nalingi te bato no bakufa bozonga nzambe outi but I know kill una today. nakobela okake na tonere eboma bino Because I know say una get family now also. Una nde naboyeba problème famille oyo ya kolela ya koderange awa alo lelo nayoki bino mawa bozonga nzambe outi boyebake awa bakotaka te ozoyoka Tebo and the rest of you. naoprepare aire na oya koboma bino nyonso bosala na polise One less, I repeat, na repete lisusu for my affair. Or I soki okotisi na bafere na ngai nakobosa na yo te nzambe make anaya. yo omeka na ya I go kill all of una. nakoboma bino Are you hear me? boyeki Rabuna go as go chop. Where I come up for ababoli bouge bipe asanti ke je eza mabe bakotala mwa masasi te siko tokosuka wapi pome to replie na base na polise nde toyeba nini tokosala ayaka yeyeye yo How far with the girls wey they call now? bajeune fille
eni ndazine dita ba combien baza nombre bititoza okeo babengisi ba jeune fille babengisi biloko babengisi bado babengisi passer par là bake basali ba makambo na kati ya village avant baya kokota na ndako si bapesaki mpe déjà adresse film eza somo tozomona ndako jeune fille alati pembe azosala misala esalaka bien yo jeune fille ndeko mwasi oza na ndako ozosala misala ndako eza mpenza symbole ya malamu na vie ya ndeko mwana mwasi zombe apambola Belinda Biki Rouge mama ya ndako mama kaza video zombe apambola yo mwana mobali moko auti voyage akuti yaya yambi esalaka bien yaya wai mwasi na ngai makambo olobike mwasi na ngai esalameli ye odumuda azwi ye me yaya pardon ozala calme kosilika te odumuda azwi mwasi na ngai yozo banaza calme ozolisaka naza calme mwasi na ngai aza na maboko ya odumudu yozo banaza calme aza kaka mwasi no te bazwi basi ebele azokende azodetui bavia bato bajeune fille oza na kapasité nani kapasité akozongisa mwasi na ngai obe aboma ngai lelo obenga na boma obe apesanga mwasi na ngai yaya yaya ke signe odumuri papa nini yango nayeki ngonga yaya na yo wapi ye asiliki tanga ebiseke mwasi naza ndaka odumudu mpozo tiki akende na stope akei kaka zwi moto azongi kezi yanga nzete nanga mapapa sapatu na ngai nakende sala mbango odumudu monsieur pardon mwana sala oza te na bala naza ma femme mariée naza femme libete na mariée na yina basi na vi na nga na yina bango makasi basi mosusu bazokengela na nsima ya nini okosala makambo nga na tindi osala mese tika nga nakende nanga namoni wana posa omona lion tigre azala kati na nga oboyi kotosanga na pete alo ngomona kanda na nga ngomona mama unasala ayo omoninga ayo Fola podium ko okota te ozo kende wapi onini na ko zo mwasi na ngai mwasi na yo tena peso conseil mon frère bosa na yo liboma yo bima fola pose na koto okota te bana bilonga yo fu ngokufa Pameli, je n'ai pas besoin de que à bossa momina ya zo chaba désordre. Fola na porte, fola nga. You okay up? Ba yebi se za place à désordre. Na yeko so mwasi na ngai. Ba yeso ka salaka. Na yoki odumudu mutazumu mwasi na ngai, na pesa mwasi na ngazonga. Na ye awa, na bala ye. Je crois descendance de nous besoin maudit. Besoin maudit dans le problème liboma. Besoin liboma. Na monde liboma maudit. Moi ce joie qui na bongi na yote, moi ça pembe ata ya bongo. Abongi na yote aza yote. Akaka kima yo. Odumudu kuta aider yo pour à sécuriser ya kima te. Yo ko nga continuer pour na ye. Siko ko pour la grammaire odumudu. Azasu ya yote yo zonga wa zonga yo ozombata yo wali boma nanyango yo azo déranger kimia na ngai ayeko zwa mwasi wo ngala elio na yeko zwa mwasi na nga yango ndo cha dezo yango zo gang kapo na yango na bitu so benga ko na so odumu suki nani na pesa mwasi na sikoyo
osanga na basi ba ntusu bombasi na ngoko sanga nete na obanga yote yaya kende nayo yo so gangela ngai ongo kufa wayenda odumodu bolongo ya grand odumodu yaya mema koro bwaka na katikati ya village kuna batu bamona odumodu krakapu deux fois tena odumodu jeune fille rolo lingaki yango ezala britandela okozwa pe britandela odumodu le grand prêtre odumodu nazokeloko na nango besoin même par force nazoka nyonso nango besoin même par force odumodu a décidé azika bwa moke na diamba akota ba spiritus ana jeune fille azwi bankomi na ndenge britandela beti la mwana mwa Johnny Walker banini po akoma ITT deux fois te uzana posa mwanda ngomela hey na posa makila na te fo pangusango obebisa mbeto na makila na yo mpangusaka deja odumodu soko collaborer na yo ezala bien po na yo odumodu deux fois te mawa ongo yao liwa mawa ndekwa ke innocent mowei liwa mawa ndeko okei kende malamu de tokutani nyonso na mboka ba angelu nini yango babeti masasi pa odumodu hey ekene ya ekene wailing donc baolela oh crying chideke odumodu liwa wa mabe liwa za mabe ekene liwa azobasi azo mibali azo papa azo mpaka liwa azo bana mikeba bebe liwa kabola bana batika ba orphelin ba orpheline liwa atika ba papa bakiyolela bana bakufa azo bana ba 35 34 20 ans 10 ans une année 1 mois 6 mois etc. liwa azana mite liwa azana ami intimité pona ye mutu nyonso abengami afo akufa zomba sunga okukufa